Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, en tout cas pour la bande de cognon sur la Betty Masengu, ça sera toujours on a pour nous servir bino na Libanga TV. Alors ce qu'il faut faire, il faut s'abonner sur Libanga TV, c'est gratuit. Là on a écrit en rouge s'abonner, vous cliquez directement, vous êtes abonné sur Libanga TV. Likez nos émissions, partagez, c'est vraiment une façon de nous soutenir. Alors, partout aux Hollanda Bisso, je vous souhaite le bienvenu, bien de bonnes choses à vous tous. Les 5 solo nabino boé parce que bande Hollanda Bisso de partout. Alors, maman Israël a joie de boé baka très bien de toyambaka na émission pour asa maman oyo a traitaka. Bokono ya mibali atretaka bachombo ya mibali alors bakisi na ye ezalaka nango na inconvénient mon côté yo zolanda biso papa oza na problème ezotungisa chombo na yo otamboli ozwi batraitement ezosimba te chombo na yo ekomaka bloqué moye osepesa mama comme isi doit eza te okoma na bapane sèche okoma na baéjaculation précoce bafaiblesse sexuelle. Alors je vous conseille un conseil gratuit. Alors pour la bande nyonso bolandaka maman Israël la joie azaka na avenue Boma numéro 11 na Bandalo Bisengo arrêt Chibangu référence Wenze ya Baluba. Numéro na eza affiché wana plus 243 94 plus 243 89 94 42 825. Place nyonso zali papa oza na mbongo oza na poto oya Kinshasa osotonga bandako ba immeuble mais olingi ko se faire soigner te ozondima ki mobali na yo ekufa basi bakima yo oboma libala na yo donc okoma na yo motu moko donc moyen osepelisa susu mama eza te parce que chombo na yo ekoma chombo moko mort. Alors kende pa maman Israël la joie tika nanu système wana nanu ozotonga bandako me chombo kuna ebeba mama moyen sepela ezati se faire soigner mutu nyonso o alande émission muka soka émission esili na pesika un exercice simple, un simple exercice. Ce que monsieur Sili, ozuka numéro maman Israël a jobengi. Allô maman Israël a journaliste monsieur Betty Masenga outu ko sala tout à l'heure. Nde na bengi pour na besoin ya traitement ya chombo nanga. De la part à Betty Masengo réduction ezali. Maman Israël a ko réduire prix pour na bande ko nyonso oyo bo bengi de la part de Betty Masengo. Bino ba oboza na ba problème na ba chombo na bino. Soko bengi maman Israël a jobi ki na lande monsieur Betty Masenga outu ko sala. Alobeli maman Israël a joie pour na bakisi ba traitement nga na problème makisi na problème ya chombo na za besoin zo bakisi maman Israël a ko réduit prix. Alors pour na bande ko nyonso ba papa bozolanda biso yo kenda ko bebisa ba $500 ba $1000 examen pa ba $250 mais ozwa solution te. Alors prix o to yeli bino maman Israël a un prix moko abordable et surtout ce que ben de la part à Betty Masengo ozwa réduction ba papa bozolanda ngai okomi na 50 ans chombo etele makali susuté 40 ans chombo etele makali susuté 30 ans même chombo etele makali susuté. Ce n'est pas normal. Bimela mela bilia lia babia bia ba msusu o te mkongo pasi one utaka du ya misala bosala na poto oui musala eza bien mais tant osala musala makasi c'est faire soigner pe bongisa pe nzoto na yo nzoto no ezala bien yo lingi kaka o salaka musala makasi ozwaka mbongo mais obongisaka nzoto na to bongisaka chombo na te. Non, ce n'est pas bien. Bongisa chombo na yo. Mama Israël azalaka na ye wana na avenue Boma numéro 11 ayambaka batu tous les jours et oza musika mboka oza na Kinshasa te oza na Afrique te soit oza disons oza na Kinshasa te oza na Europe na Amérique nazi ako examiner na téléphone ako yeba ndeni na kotindelo ba traitement ya bakisi na yo po o se faire soigner o landelaka chombo na yo oza na besoin chombo na yo ekoma munene mulai ekoma munene
mulai makasi kemba ba bopikili ki ezali ba carburant ezali bopikili ki mama Israël alobaka ngo ye moko boyo kakanda alobaka ba carburant wana ezali démarreur ezali ata chombo ekoma bloqué o chombo na yo ekukangama misisa kutu ezalaka susu te eko débloqué o misisa bakisi na ye ezalaka bakisi oyo asalaka yango à base ya révélation divine azwa eza bakisi oyo moko alobaka bavivifiant donc ezalaka nango ata na inconvénient moko deya banzete te bastimulant te mpo eza bapapa mosusu akóma mpo asepelisa mama il faut asalela bastimulant stimulant wana eza na baconséquence yango ezoboma bachombo il faut amela banzete baboma mama asangisa bisangisi asangisa banzete atuti mosusu atokisi na ya kokalinga mpo kaka chombo etelema mama azwa azala satisfaite non mais bakisa mama Israël ajwa ntango osalela yango ozala susu na besoin te ya baboma mama wana ya banzete ya kosalelaka bastimulant déjà kaka loko osalela bavivifiant na ye chombo no ezala chombo moko fort chombo moko ya makasi etelemaka donc chombo wana ebetaka mpe baku ebele et en plus de cela mpona bapapa oyo baage ekomi déjà avancé mama Israël alobi ezalaka na pomadi chombo mpona komasaka epuis na suppositoire mpona kobaka na nsima ntango ozobaka na nsima liboso ezozalaka ya makasi donc yo kolembaka te ata okomi na ba 70 ans 80 90 ans 100 ans ozalaka loka mwana 10 ans ozalaka loka mwana 20 ans mpo eza bana mosusu ba 20 ans trop de bagene trop de basupu na tolo bazala susu makasi te mpo ezonuire santé ezobebisa mama force ya chombo bana wana ya ba 20 ans ba 30 ans wana baza so makasi te parce que chombo na bango ezwi babimela baboma mama basupu na tolo mais ntango yo ose faire soignaka oyebi koma okoki koya pa mama Israël ajwa ose faire soigner na yo chombo na yo chombo no eza toujours en forme ata komi na ba 50 ans ba 70 ans ba 60 ans ozaka chombo ya makasi chombo moka ya bien oyo esepelisaka mama en tout moment biso bachombo bongo bamama nde tolingaka parce que bachombo oyo ya elemba wana ezalaka makasi te bamama ebele balingaka na bango yango te basi ebele so botuni bango na monde entier balingaka te yango biso mama Israël aja alobaka yango tolingaka bamabala ezala bien bamabala vraiment ko ezala très bien bafete elekaka bien na kati ya bamabala alors papa c'est faire soigner mama pe koto azo se faire soigner ordinateur na ezala kitoko kanga dadi polaire papa azoya donc fete ezala elengi yo pe papa kuna chombo na pe ozalaka bien eza te ke omati komi na ngomba olembi ozokoka lisusu te alors ba mama obozolanda biso de partout bokende mbangu yo okoma deja na bana 5 nzoto ekoma mai nzoto ebeba ozala susu bien te kende pa mama Israël la joie va chez ton mari eza pona ba mama wana ezaka ya biso kisi ya ba mama oyo ezongisaka ba mama kitoko lokwa mwana 12 ans lokwa mwana 13 ans donc ezongisaka ba mama bien va chez ton mari mama Israël atango prix moko abordable so benka mama Israël de la part à Betty Masengo réduction eza na bakisi nyonso ba papa kotika te chombo na yo ekufa kotika te mwasi akima yo libala ekufa po chombo ekoma nango mort mama Israël a joué alobaka yango très bien que non chombo faut ezwa vie il faut avivifier chombo na yo na bakisi oyo asalaka ya bavivifiant evivifie chombo efongolo misisa ata misisa ezalaki bloqué ata ndenge oza wana chombo wana ezalaka mokie boye ekoma na 20 cm possibilité eza na bavivifiant na ye wana po eza bavivifiant oyo bandeko boyaka kozwa traitement bomonaka nde nini ezokomisa bino bachombo ezokomisa bapapa bachombo bien bapapa boyaka sur place eza bino bokomandaka na musika boyebi bino monde nini etraitaka bino po motu moko abenga Betty Masengo est-ce que eza vraiment ya solo chombo nanga deja ekoma nango boye est-ce que kokoma susu makasi ngabi eza ya solo et puis ba témoignage ezali na bato babengaka o bayaka nga monaka mpo nga naza témoin oculaire
ngamona monaka comment batu bazoya na centre tonga nzoto ndenge mama zo examiner bango ndenge azopesa ngo ba traitement ndenge bazozwa ba guérison na bachombo na bango ba papa ya mikolo ya minene ya mibange ba papa ya bien otali penza ya bon papa un bon tonton mais chombo na ekufa alati neka pantalon mais na kati kuna eloko amalongeza te mais atali na ko kufa boye te libele ko beba te mosa ko kima te mosa ko mo bimana chauffeur esimba te mwasa koma na ye bulu yeke la chom aye na bandal na veni boma numéro 11 chez maman Israël la joie et ça même wana poto benga plus 243 89 94 42 825 soko bengi okozo mama Israël la joie ye moko ya mbaka téléphone na ye na lobaka ngo anytime azaka free, c'est-à-dire en tout moment sera disponible so comme na WhatsApp maman na sana problème bo ako examiner yo après ayebiso bakisi eza autant so bika de la part à Betima si on a une émission ako réduire bakisi pour bakisi ba prix moko ya bien alors papa nazo yebisa bino nazo conseiller bino ba papa nanga vraiment je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, ba maman, je vous aime beaucoup. To soigner banzoto na biso. Vraiment, mbongo ezaka na sukate. Kotonga bandaku c'est bien bon. Kosoma mituka c'est bien bon. Mais la santé est primordiale. La santé n'a pas de prix. Hein, papa? Yozo landa biso na émission sikoyo. Benga maman Israël la joie. Osa jamais dessus. Au moins, que problème na o ya chombo wana. Oh, comment on a éjaculation précoce. Yo comment on a nyonso lokola soso, lokola ntaba, lokola libata. Ce n'est pas normal. C'est une maladie. Et so baby sa chombo na, so comme sa chombo na ba faiblesse sexuelle na éjaculation précoce. Balamon balamoko non 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 ba maman balinga bon te. Alors papa zwa traitement et pas maman Israël la joie. Ba vivifien za wana olanda traitement na yo. Dans quelques jours kako mona mbala moko santé ça va chombo no vraiment e komi pena ndenge zalaki bo pikiliki bo bokundu bo nzota ndenge zalaka tango zokola donc ozaki non jeune ozaki vraiment na makasi nyonso. Alors pona bandeko nyonso je pense numéros affichés on a noté tout à l'heure là pour nga Betima Sengu na mona ka combien batu ba oyo ba traitement na bango combien ndenge ngala na maman Israël la joie tozosala bémission batu bazoya kozwa bakisi bazo témoigner na mosusu kutu azali na problème ya chombo abeti liso pa master na master kutu déjà akoma na ele ko buka na solution te na kebo na meli banzete na meli ba tangawisi na meli ba nini mais tango ye na ye ça va alobi pe mama lobi yango okendaki wapi kala wana osalaka wapi po ke pa mama Israël la joie. Donc yango pe nazo conseiller na bandeko nyonso bozolanda biso obenga mama Israël la joie bozo ba traitement bo pesa nga raison ba Betima Sengu yo ai akosaka te aloba makamba solo bo pesa nga merci. Ah, donc voilà, tout le monde m'a la kitoko, m'a la bien, donc bah fête les caca très bien. Et alors papa est en bonne santé, maman pas en bonne santé. Alors ils ont vraiment une meilleure de choses pour nous. Merci beaucoup et je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, ciao.